na 2 minutes eboto na banzinde kona biso aza toujours wana tete na yo kio vraiment o biki mpamba tena linga na pikola yo mais ozala maloba 2 minutes na yo tokomi vraiment na suka ya sombele merci. Ouais, matondo na ndongo pesi na liloba na pesi bandeko nyonso tu baza na kati ya conférence mbote na uti kolanda intervention de konanga azo parler sur makambo ya Bible qui moi si ceux qui a salé adultère bakoki kobenga na ete Bible pesi boye fokotika moi si boye na boye mais to bosana te toza africain toza pe na bakutime na culture na biso Bible bamemela biso yango komemela. Non, la Bible a été inspirée par Dieu, mais ce que la Bible, la Ligue 1, Ligue pas la déclaration, que non, il peut à saliba recherche, peut à se renseigner, à commis pour bango peut ba komaki. Donc tant qu'on komaki azala qui inspiré. Donc ce qui te le but la naka makambo ya Bible. Lilo Congo toza ko souffrir pour na ba makambo ya Bible ba binzambi oyo na kati ya Congo. Merci papa na biso na mboka na biso to abandonner ba coutume na ba culture. Merci papa na biso AS vraiment kuna tokei na note nakati oyo ya ba coutume na biso lisolo na biso ezali vraiment tokomi na suka soki tolobi to kota na débat lisusu ya ba Bible wana nga lelo na za na débat ya Bible te lisolo ezali mama pasteur ba dusoli ba timolié azan zeta bitabe donc facile à garer vraiment eza eloko oyo tokoki kozonga na émission na biso na ba thème nango ngai na tangi makamba ba Bible wa te pamba te na yebi yango vraiment te na linga ko discuter loko na yebi soko moni ezali pona verset biblique vraiment to yamba yo mokolo mususu na ndeko na biso oya yebi Bible wana ekozala sikoyo malamu mpamba te bo pasola mpoke. Merci liloba na yo asuka 1 minute pona kopesa bandeko soit bambote na autoriser opesa na ata 15 personnes bambote. Merci. Ouais, liloba nanga asuka ezaka ki mama pasteur lokola asali ekobo donc mobile na bengana na mona teti na regarder donc moi je asali ekobo ba bengana hai matondo. Ah, il y a le bic et moi si ou asale kobo ba bengana kaye mais ceux qui otuni pe frère banda yo moi si ozane na ndako obima déjà na basi boni avant bazana moi si na ona ndako okata mso ko yebiso 14 ya liboso ye wana te mais basi wana nyonso est-ce que balinga babala to babala te sans plus tarder to rekani pe mama na biso get encore 1 minute na masolo na biso ya mpoko malelo zwa pasola mpoko 1 minute to ko vraiment na suka ya émission na biso. Merci beaucoup papa na biso Diana Surufutu de vous pertal pour na kopesa nga 1 minute de parole na kokele peza mbangu na pesi mbote mingi na papa na biso asene nga siliko bete babenga na moto le kobo papa moto basili ko yeba déjà nzoto na moto papa ondira ngweza pour la taper moi si kitoko zo tambola pour le bipeo oh mère oh ba yebi nzoto na yebi te papa na biso ezalaka te esengeli akende pamba te asu moi si ko tambola na yete e kobo te papa ba benga naka tokena makambo na nzambe moto abengami pasteur apôtre bani weza ba titre ya mokili nzamba yebi yango te biblia elobi merci mama na biso igete na yememe na bana mikie bakosaka le banzambe weza ba titre apôtre yeboka sundola mwasi na mwana akima bosiko mutaboko baki aza apôtre aza te biblia elobi merci mama na biso igete solo ye wana ndi aza moto na nzambe panga to bataba sala nzambe ki apôtre zali ya titre lokuta apôtre a moto ekobos ndola mwasi na bana kima à vous la parole. Merci wana ezali vraiment makambu oyo moto na moto azali kopesa intervention na ye ya solo to komi na suka émission na biso to pesi papa na biso verront 2 minutes kaka toza vraiment na suka to pesi 2 minutes eboto. En tout cas, merci beaucoup. Nakanisi mbote na banda balandi nyoso bazolanda radio le solo sikoyo. Soki na l'équipe nda santé na meka ko corriger logo ya momu kyo na yoki sikoyo. Ekozala penda malamu te na par nanga parce que intervention ngai kende mulai mais pona mukuse na koloba boy. Omoni logo yo ndeko do alobi ke responsabilité comme ya mubali a décider soki ya kubengana mwasi na ye to akogarder ye. En tout cas, ceux qui ont professeur, il y a un certificat, donc diplôme, à longi na le Cambouan. Mais bao bazolo banaba place nanga. Ponga so moi si nanga tricher. Et que na yena radio na lobi bon et talibino tout a tricher nga. Na obenga na ete bino bo salangani. Ozomona. Wana siko tozonga na évangile. Évangile lobi c'est vrai.
toza na permission ya kobengana mais toza na décision ya choix donc liberté ya ko décider soki tolingi to bengana menga na compte nanga so na kangi mère na likamba ndengwana peut-être na ko kende koto bino bolobi mais na ko ki jamais ko yana ngolo ko l'évangile moko ya ko forcer bato papa soko kangi mwasi a tricher bengana ye non na ko lobango penza ndenge nzambe aloba yango alobi soki olingi o divorcer mwasi po asali ekobo osali lisumu te alors sikoyo choix bino na mama na chambre bo solola nani ako pardonner nani soki boyokani kuna boyena libanda bo se pardonner na mama obalimbisi to papa obalimbisi bazonga suna likambo ko utilizango te le danger yake pana biso ezali mama moko bo atrishaki balimbisi ye mukola ko sala fopa na libala ba rappeler makambo ya saleli fopa lelo bongo bengana kanga kalate pona nini olimbisa kanga pona nini mais wana komi ko vexer suna muto a pardonnaki yo alors évangile wana eza clair très clair comme de l'eau à boire tous ala vraiment honnête biso moko na évangile au moins na nzamba ko sala biso grâce ba pâtre ba pasteur ba évangéliste biso na bango tozaka batu tozo sala ga makamna mokili oyo entre bango pe ba kuba ezali moi sina mobali mais ba pasteur. Merci beaucoup. Merci Papa Nabiso wana ezalaki la voix de la diaspora congolaise, le président Véron Mwalumba. Ya solo bandeko to komi vraiment na suka émission Nabiso Pambate, émission mosusu ezali na